Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Nguindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana Amérique, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, Biso tout, scotché, Kotarana Net, Congo Promo, information, tout! Mais un fin fond! Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Nguindu, qui tombe en PM, Congo Promo, Amérique, Boston et Massachusetts. What a plus, what a boss life. Find out the best African news from www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Meilleur du meilleur. Dodane kota na kata ko Petro Congo, dodane kota na kata ya Manjili, mesdames et messieurs fidèles de notre site www, bana poto, bana partout, bana États-Unis, comprenez que Junior Dia sont plein de stratégies. Veut dire que Hermo na ki na la mokili menaye na na mai. Ba le bana poto bozo mona Manjili, nous sommes pas loin donc. Là c'est Charlie Kanga, là c'est ma Charlie Kanga to za bon abattoir à Petro Congo. Akram Panda, Situ Panda, les rois Hiroshima, Patrick Pena, les grands pétroliers. Yebisa le roi Hiroshima qui n'a déjà liban la poto, nous sommes ici. N'est vraiment la mabélé. Le bizarre comme mabélé Junior Dia sur moi la Petro Congo. Je suis fier pour nada journaliste Oyo. Le long na poto na do ça la fierté à Petro Congo. Le bicha on ne tombera jamais. Bozo mona ba bois tu la raté. Maramba kala mais biso toujours na kati ya kin toza na ngo bozo mona paysage d'accord. Maman statue à Petro Congo. Big salutation. Mais dans cette émission aujourd'hui, je reçois pour vous l'un animateur Aminene ya mboka oyo azala pemé na voix et père Didier Lacoste. Il s'agit de qui na rolinga Charlie quand on fongola déjà artiste ya kakotara déjà kotara parce qu'ils a promo des stars Pic Méchant Tino les pros Boni ouais kitoko donc kitoko makasi par la grâce de Dieu gande bato bazolanda na poto donc Pic Méchant muselebende yeyo mona Didier Lacoste animateur ya Congo mtakanga mboka o yeyo Pic Méchant toujours côté na marambo ba animation ya Congo animateur ya Congo mais na rolinga ba master tout baza sima Charlie kanga ba master tout baza poto za na Petro Congo yebisa no bana poto to za wapi yao ouais bana poto bato tout ba olanda biso na net donc na minute oni to za boto za na machine Petro Congo donc Petro Congo c'est Congo bon. Poto moni bato ba wela trop Petro Congo c'est Congo to na changu vraiment na bato art donc sika vraiment to pema resika to zora mpepe sika to benda ka inspiration bon koto ne mtebimisa biso ouais. Ah ouais, c'est quand on a ganga pour nous voir ndenge zo kende pour le dire la cause de apesa nga opportunité ou apesa nga lelo na sepelisa mokili animateur ya munene animateur ya makasi na rolingo sepelisa batutu baza sima Charlie Kanga avant tout kota na ba question Pic Méchant sepelisa biso ale mwasinde na kitoko na yo ifode na yo Mimi chiga valorize la congolaise badenda wo Hamangene hamaga tula ya mana Kenya wo Mo bebe bidenda pusa kuna na paga chuma kutu kuna baka kolakate mbru wazala na mbongo wazala bebi akaye wazala na bijelo gola ya Willy Musheni Eric Mila beto na mbongo na lela kai mo bebe bidenda pusa kuna wana biloko ekanga mboka biloko ekanga mboka toki ni mbala moko Pic Méchant mais tozo ebate Pic Méchant yo kote panani uza wapi okote panani uza wapi ouais Gino donc Pic Méchant de bato ba yebi identité ba yebi mwana Didier Lacoste Nazalara pas d'idée la cause na rana parler na ngaya na sir na epsara on nazara na congé moko ba pesa nga congé ba papa mais congé wana et c'est là déjà donc na banda déjà boulot na minute au chef ba animateur ndeka nazo coacher nazo kende na bino seconde na corde coup toujours mawana Pic Méchant mais crio bois qui balobi ba pesa ka voiture ba tindela ka voiture on voit mamela on vrai ou faux
Ah, non. Vraiment. Pendant la babine voix ma cabarate, Didier Lacoste, on a l'ambition à poto, poto, la gueule voix ma pète aux alanai, on a l'ambition à minute on a poto, balobim voix ma méla au plan. Bapé ça balar, bapé ça bakar, on voit ma mélana. Non, mon conti a comme la carte. Au moni Didier Lacoste, asa leader moko, alingara ba petit naie, bazala na page, ba petit naie bazala liboso toujours. En tout cas, vraiment pour le logo, on a excusé pour notre terme. En tout cas, vraiment, balo bare logo, on a été pour ça la bienté. On voit ma soabi lelo, après ça nga car nga pig méchant, a opia nga car na orine na ngope na mbuga. Mais manga bangolat. Bon. Mais manga bangolat des fois. Na pe ape bakar, na ape na baki, na soabi balar, on a pe na na sala ba mbubele, on a go sa na balar, on a pour yobi ka mo bakar akini, mo bakar msebe bagana, nga pa na mo de ropa pour et ça la bien pena donc il n'a pas parlé. Mais ça la bino nengeni nous mon leader, bo beti bo kangikin, en même temps leader à Lunga qui na epoto 6 mois Didier Lacoste, les oboma Didier Lacoste mabé, ça la bino nengeni ba musicien na. Bon, et le Rwanda, mon biso bana toza ba soda mo bien formé parce que biso sorotali banda to banda déjà le 8 ans. Na Didier Lacoste, tara ko va na mutu 8 ans déjà. En tout cas vraiment ça père na dona bien père pas bien bien donc. To mesana déjà to yebi makamninga za mais ça te ki ba 6 mois. Izara na ngo moni mutu aza mutu avivara na mikili avivara pe en Afrique. Na poto azana bana moni moko sazongi poto des fois na famille na ye ba kozala ba otala mon continue nini yo zala trop kin tala ka fo mo pe affection bana pe senga bazana affection papa mo faza la kabolaka donc moko azana bana na poto moko azana biso mazaka trop na biso fa beta ba 8 mois na kin tamsu o mona boake ka poto moi 2 mois mo bwima bato ndeka mo biloba lo bebele loko yati toujours na masolo animation lelo tozo mona lelo bazo pesa ba brassard pig méchant 8 ans na Didier Lacoste au beti ba makambo to sentir biso toza ana yo to yebiki bidenda ikanga mboko bini saka bato na ba dépayote partout tozalaka mais bazo pesa ba brassard yo tisikundi bazo kipe bino kutute bazo kipe pig méchant te pour pesa pe brassard nani wana pesa to brassard Bill Clinton azo pesa ba brassard lelo na ba animateur na yebi makambo wana te ngana fe na Bill Clinton tant vanda to kochaka na tika lo sanga te ka pesa mtu bransa ngako to faire féliciter nga to za na Didier Lacoste na Al de la Gombe une fois ayebi mko to kuta na loko via lo bana nga na misu ya président nga Didier Lacoste en tout cas nga pena mambo ba bransa wana na ndima na dona ko ndima ko to te bo bransa wana za nini to za ba to ba mission ba komba jouer ba mission ba jouer te ba jogo mayoko ba biso ba mission général Torze makambo tan na lo babui donc ndesa wana makambo oyo bransa soki ba pesa yo bransa ya bazo kosa yo travailler ndé soko binisi batu mbala moko biso binga binisi da defu bon parce que on peut faut ba binisa na ndinga na binisa so ba binisi ba ndinga na binisa pour troisième fois ko na binisa su batu soki ba binisi ndinga na binisa na ebite ya vina nga Bill Clinton na ebini makambo wana ti ya mozuka mwa kitendo kangi na liboko uye na TV umo ba peso bransa ya tinani pig méchant le roi tozolo bela moi Spawn McClintosh azape animateur o lelo ba robo ya été côté la pig méchant ba bi misara mingi o dégagera mingi mo lo robo ya Spawn si on a rolinga le rôle tozana promo des stars avec Junior Dias au bana poto bazolanda biso international na olingo sepel savie na McClintosh pe ba fanatique na tu ya mikili ni lo robo ya Spawn. Bon, on a vu malgré tout, vraiment, tout le temps trop masola Didier Lacoste, mais on a pas peur donc tant que tout ça l'animation, on va pas peur au biso to bané au monde pour le monde c'est les al. Tu es tout balou bani bana lulu wakatusha diguni manto. Bwatini wakandisha walunda tulonda mushindo. Wata tukansebani mugandila tulonda bienshelwe. Nabigala bimbe chakwetwe bantu bonso babyakula hey lwakubigila yaya lwakubigila yepo waniwe Big méchant njikutangila mwamugazi wasione twende tumona mwana mudodo eyo twende tumona ai wayi wololo na shabambe na chenandagala meme chenandagala na shabantu da chenandagala yo ya oui tango do yema na do sambela na bi pig méchant yo exception sonité na do tala mungongo na yo na do tala soko ko kangama mais secret ya travail secret ya création na ya ba crise la ranine secret ya création na ngai soki na pesa ngo ba otimbela ba comprendre que pig méchant bula ndeni secret mungongo
secret mongongo bon secret ya mongongo moni voix eza arme moni nga la mukana ngo nazakana ngo nga kolia nguba na minute na kolia loko bato ba la kolia fumbo la kolia nozo meso na gangi voix na ngeza voix na ngapo na sala ba exercice tout ya 3 ya voix moni tant on doit travailler en animation nazana fait na ngamo chez Sak Chipoi nyamunagira vina nga epsa nga pig méchant folia ka turu mondongo wana nazo ba plan seru wana tana oboka na ozana vi ando epsa nga leka mondongo sona lié mondongo efongoli nga voix na beta corde na beta basili koti na kimaka footing alors bon batu msusu ba négliger ba bloco wana moi trop ça mona comme dana voix aoza suna ba exercice wana te menga sala pana ba exercice wana moi trop msu na bombi po ba ko comprendre c'est de tout yo ibikaka tango beti le cela je sais que tipo big méchant to dans la kati ya Petro Congo to dans la machine na biso to ba na mabele na kolingana ye ba big méchant mais ba lobi bino on dirait ba artiste na biso ya Tchangu bo kende vraiment liboso te surtout totali ba musicien tout ya Tchangu lelo na hit bazati chez chaque type aza moto aningisa ki mais lelo to mona été big méchant ezanine te nyamunagira zalit via zali via bimsa ki plan ali seke cha mpanzi ele kale kana ba TV via beta ki plan na ezoleka mais bozo kende liboso te ndenge to mona lelo ba big Clinton ba bimia uti place moko boingiringi ra bimi pour asali moko uti bo bimi ba brigade lelo ba sa ba fierté mais biso na Tchangu on dirait big méchant to mona te na animation lelo na Tchangu c'est to lobi na animation lelo to l'animation lelo na Tchangu big méchant la ba animateur tout ba na Tchangu on dit mana na Tchangu mais na Tchangu vile nga je Sak Chipoi ya zawana ti vile nga Chipoi nga moko pig méchant na zawana nga mna défendre na minute za ngandi papa jokalula bazawana vile nga na BCBG babela den pe bazali na bango donc est-ce que beaucoup en arabe mona na arabe solo là ouais tokutana dernièrement nazaki na page na Kimbuta tozaki na ye to développer trop on va faire staranga so ba moni va faire staranga moi trop vraiment qui méchant rôle mba makambo te ba chiboka pourtant nazaka na bango ba epsa ngai ki pig méchant makambo yo fola musaka ka dona la musaka animation po na kotika ko tango na animation ti tozokota na masolo accord de coup album na bino ezobi makala mingi te mais pig méchant lelo ba album ebimi ba animateur ba bimi tango yo ki ba album ya ba vie tout ou ebimi pig méchant pona yo nani aningi sikine animateur ou ba ningi sikine pona yo ba animateur ba ningi sikine ça non bon liboso ça non petit mon ya mukie au fait de la fora fuli wana wa beti bloc adina petit wana vraiment en tout cas coup de chapeau petit wana ouais petit wana ko au fait na fuli wana petit wana mukie bloc adina mais pig méchant petit wana d'animateur te ah mais petit wana c'est le mot goût donc et te qui siffle shingi tamabi petit wana mukie wana mais ça c'est auto qui na ba à part petit wana nani si yo monique ça va ah na ba générique oyo bimi mikolo zobeta brigade Sarbati coup de chapeau yé tozarana yi vraiment en tout cas mutu mo bien à travailler à danger c'est pela na boulot na makasi vraiment sika na vanda faire rando na sepela nango so zu suma sananga fabrigas yeza chanteur bon ba animateur na ema donc sabalo a travailler kitoko donc ba en tout cas ba travailler bien na ba obagi amado ba travailler bien coup de chapeau ba travailler lisusu et ça là vraiment fierté ya mboka na biso lisusu pour nga na zoya pig méchant yo za sir que yo zoya tango bimi sur longo la ba animateur wana pete comme bonjour d'abord na si on a rolingo c'est pelsa batutu bazana sima hein bana nchik na zongo na Charlie kanga rozo ba on a ninga systématique mais na moni bana nchik ba master bazawa ça le loro moro ceux qui ba ndimi ngala ndimi biloko yali ngaza na biloko ya danger naza na biloko ya danger oyibi mikolo oyibi michuri michuri sikondi ikanga batu soki olongwe wana toyi na kema babi keme ko bomisa yo soki tolongwe na kema ya suka kutu bango mo siba ibida likimbi babi likimbit donc ndeza wana kutu ndeza wana batu bakobina amor pour biloko yali pig méchant c'est pel savant yo za méchant c'est pel savant on ba bina mort muke kaka mama bino moko bomona epera bujakanga ngai na boya kananga mwana mayele ya funda kana ye mama duwa richo ya bibi chamala na yego funde mama komi ko grimasenga pona deseme reprise na moni sogi na funde ego pesa endise ego betisa nga desaro na bonanga esengelinga moko na maîtrise toge wakema yo ego bomisanga yo ego bomisanga akema ego bomisanga yo
kema yo ego misanga ego misanga kema chérie ego misanga yo o kema Big méchant kema batu batalanga na net boyiba te po eza biloko ezobima nango dana boko na studio boyiba na bino te poso ke ala michori asimba kuna yo ale bloqué ale chérie asimba kuna yo toke ale mwana mubalula ale simba kuna yo toke ale mwana mubalula ale simba kuna yo wana biloko asika Charlie Kanga Big méchant Patrick Pena les grands pétroliers balobi nazo lela mabe mi dans la Taylor elengi mama na Riziana au moni maramoluki odi ke bana Paris na minute ba sepeli Big méchant le master na o bozala ko évoluer aza le pa ya Ferry Big méchant au tigali na lourde tâche mo na rati ya mouvement moi message na master na yo na holo banine. Bon, yo séparation ça la bien tiens, séparation ça la bien tiens, mais courage kaka. Courage à bosser na ye donc respect guys là envers Didier Lacoste de Moni. To yebi ka ça déjà kuna ba otinda ye pa finga. Mais soki ba tindi pa finga ngape na ko lega na ko diminuer. Donc soit a fingi ngana na diminuer, fingi ngana na diminuer. Mais bon boulot na yebi ke kuna ba animateur ba to ke c'est ya olala. Lokola ya ke kuna akola musabampo ba animateur kuna. Ko niro ke na mupanzi wana ba soki na bango yo te ah non ngana ginda kuna ti, na ginda kuna ti. Jamais na ginda. Soki na kenda ki moni nga fona nga soki na su micro. Yomo monit ba osepela siko sona telemeda na micro ba osepela oyoki chéri ba osepela donc ndesa wana na kenda kuna ti nga zala na suspension na fana na pale ba tuni ba bana ko ya ko influencer nga mambo belina kinde net car po nga na base danger nga sona biga ke lelo oyo Petro Congo ya pambaka Issa Mouchetou basangani ka bou to déplacement au bout donc au moins goût et l'eau côté Big méchant corps de cou dans la combien de cris na kacha ya corps de cou na corps de cou ndesa bo na minute oyo na zana sikri sikri donc il quoi na bet na bet 3 na bet on a premier générique 3 na bet on a deuxième générique. Le corps de cou c'est pour et ça featuring ngai vraiment na Didier Lacoste président ngai donc na boaki et mon président na kotinga na minute otikali titulaire nazala déjà titulaire bandaka la ngam na banda mouvement ngani mnazo animateur tout ba ya wana oyo ga wana ngam nazo bango ba ya ba test ngai nde Big méchant coaching ga yo yebi tant to travailler leader azaka na ba vision na ya mona ka musika vision leader elle qui ngana za pena animateur na ya pala animateur privé ba msuba le ba leginzela lelo oyo momoni ba leginzela est-ce que Big méchant ba prêtre tout ya Petro Congo ba vieux tout ya Petro Congo to yo ka vieux tel tant au boire pas Didier Lacoste wana ba seul ça va Big méchant bien. Ouais, bah fait na Petro Congo ba fait ba sola bien. Toi na prêtre na so ba na mabele. Ba sola bien donc au moni mutu fait baga ko sola, ngana sola derrière moi trop. Na sola trop na ba pervé tel que Berry qui met la béton. Ba pervé o ki lelo mutako fana boy ve na rigmi la béton ko tikanga te ingénieur Gilles Odia Sosimat. Ko tikanga te Patrick Triphasé 3 phases. Habillé ma beti beba ya kale kan 15 ba ya kabila mbebele ni na zo beta bousé. Big méchant corps de coup c'est pour quand ba mon père ba tellement répétition dans un programme la répétition. Ouais, programme na répétition donc séance asuka ezalaki semaine oyo pour mon konzazo comme les 4 donc semaine wana Didier Lacoste tout ça na katakin nde tozonga po tona répéter na matonge na coulisse mais tozonga sko na qui démarque pas Bruno San na ska to répéter na victoire chaque jeudi ce qui yinda kalongi de pour victoire les olala na minute ba ozela ka Didier Lacoste ya pour victoire zonga sur actualité ndenge zalaka mais corps de coup bozela yango donc fin mai déjà bon mon accord de coup ezala pas biso msamba mo tokina vacances voilà tokina batumba mo pona ba fikine tokina ba mbala mo ba kermesse marambutu bokina ba kermesse après la coste kene pota ki ovanda limbongo tout akena ngo poto te non ok vanda te ndenge yekutina soko ma les 4 biso le 12 mai oyo toza na Luanda surtout beta ba kermesse à Maratona to beta moi kermesse wana moi 3 semaines après tout ça la clip ya générique na Luanda to ya na ngosiko kini po ebi masiko bato ba sepela ba sentir na plan pour veda beti 3e international na ngolo ni moi beti da show ya 5 minutes za na miki do azo ya nango comme ça na cha soufo awa na auto beti su ato 5 silisus
to misi qualité à image mususu. Big méchant, tu reçois timing, tu peux avoir un moment répétition, tu mais moi j'aimerais qu'il y ait un numéro à contact, dans la poto bazola, on a promo des stars avec Junior, il y a un numéro à contact, et puis il y a quelques salutations. Dans le lien, quand on a un petit micro, c'est le sabama, tu n'as pas dit les kimi, na moni balanchik, ba yembi. Michuri. Michuri. Kimi na to komité. Voilà. Dans le lien, il y a un numéro à contact, et puis on va battre staff na tout. Ouais, donc il y a un poto, nyon sonnet, c'est fait un trésor sanduku. Venanga wala nanga na mikili leka Chantal Sanduku yana Gaëtan Sanduku donc na mikili chef yeta venanga Jerry Oji numéro na ngai vrai chéri to ya mikili ba vrai jo ba tutu o balinga boka bango na corde ku ba benganga abetika code na biso ya mboka ne ba to mesana déjà ya Willy Moucheni ba beti 089 55 ba beti 77 après ba komi 201 donc na bandile pour na poto lisusu 089 55 77 201 wana vraiment ba Pig Méchant tout ça lisolo quand des années na boka studio na boka bango ba glodi $100 ba makambo yo donc na boka bango ba tutu ba na mikili bananu mo sese ba kukunto ya ba chuchulu ambo ba staff na biso tout pichuki banda vena na Paris na ko bosa na te na bikizo zolanda nga Poli Gucci Bakuba Yannick Bakuba sans oublier Fiston Manissa Poli Gucci sous Manissa sous na mikili na biki bozola nga masana nga DVD na Suisse donc Pig Méchant ye animateur à Congo famille mukuna famille chibango na sona mikili en tout cas vraiment animateur na bino ye yo amesana ko sepelisa bino bobina ki ba mwambu ya zazoba bobina ba bidenda bobina ba ebolo bobina ba chez des Tintin tourosko bobina biloko oyo boyoki oyo ya ngonde bozobina na corde ku bozala l'aise d'idée la cause de mokolo mo pipi azuya déjà kin to bongo la de mabele po to moni ke non donc tout le monde vraiment qui fabrique ça beta bango trop tema beta bango trop donc biso nesko photo vandi sena na pe manan pour makambo na loba oyo bato ba yebi ba fumu ba makambo méchant oyebi ke lelo to za na général animation Bercy moi na yo zo boire ka fabrique mais Bercy moi na simbi mokili mutorbo ya zate nani mokili na krenini po to bi na bloc adina ya sim mokili da soka sim mokili na to na bloc adina te feto na yebi vandi sela nga tempo ti wana za ba ka répétition vrai animateur faut beta bloc asika so beto na concert disque beta bloc mususu yo kan si fait yo kan si grand prêtre ninga za na sengo na bon ana kanda na bon petso na muka beti bon mabe courage ya faut yo yebi Pig Méchant so prêtre mo ka timbongo pena lobi no to chaba ba master wana awa Pig Méchant awa ko ka bango vraiment na batra bango déjà to beta ba fara ba fiki ni titongo maifoudra atelemisinga biso na temi na micro boti wite au moins tam subango bas balemba ki de bakinaki ba palin na metsa ba mpe mama be ba yebi makambo na loboyo ngaki makambangu fo ba vona na ba palin wala la ba pongi ngalo puta na ba boyo de kanda mabe. Ah ben oui, c'était la Pig Méchant, l'un animateur à Minen et à Didier Lacoste. Et moi j'ai dit un grand merci à Patrick Pena, les grands pétroliers, Charlie Kang à Mobile, mes vaillants caméraman, Balobi 3 fois double brassard, Balobi caméraman, réalisateur et plus monteur. Pig Méchant toujours kabonana, on a rolingo c'est pelsa sur ba master ba vandia. Poto wana mabele veut dire ba na poto wana bozo mona na boatu. Hein? Donc unique à son genre, tout ça na rata RDC mais wana boatu, bana chik ba uti ngambu kuna zani na ngambu kuna zani. Babi kuna na ngambu wana sabla ngambu ndanu donc limité ndanu donc. Ngambu ya ngwana o ngambu abattoir Petro Congo mabele na biso. Donc elengi trop. Pig Méchant. Wana tikeli au micro, c'est pelsa ba master tout bazar. Michuri asimba kuna iyo toke ala bloqué ala chéri asimba kuna iyo toke ala mwana mubalula ala mwana mudia ala mwana mubasigile asimba kuna iyo ale mwasi na bali na mbongo nanga mbonga masanga na pesaki mbonga komela na melaki abota te auteka te ale biso to bina mabisikiti chiri ale vanda esika yo vandelaka ale Charlie Kanga zoba image pesa yango boloke yango Jeno Magic ya Elikimbi oyeza danse likimbi danso ye pesa kaposa po sekobina na chéri danso ye pesa kaposa po sekobina na lembate Antonio na armée noire danse likimbi Congo promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? PM. Donc voilà, Bana Congo, Bana America,
ban Europa, Asie, Africa, Océania, ndeto ba Australia. Biso tout, scotché. Kotara na net, Congo Promo, information tout. Mais à fin fond. Et ma village, Ozo, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Ngindo, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston in Massachusetts. What a plus, what a boss life. Find out the best African